Et puis Kofi, il est n'importe qui. Vous comprenez? Quand on a salir Kofi, oui, un musicien. So ça qui est un simple, c'est normal, un musicien. À ça samba da tongo. Karim Mokonza samba tongo. Bon, on se dit basa bomba ina mo tombe basi basamba tongo. Lobi. Bango mi basi basamba tongo. Le central plutôt. Azo luka aluke la Kofi Olomide problème o yemu ka ça ko se rendre compte na ngo. Central même chose ka mi pe quoi exécuter. Ah kasi le chef a donné le mot. Pour exécuter. Ah, le chef a subi conséquences. Conséquences c'est quoi Karim Mokonza pèse. C'est un des à produire Kinzembo et non produire Kinzoto ya Karim Mokonzi. De 1. Tant que c'est qu'on produit un Nzembo et comme na makamu ya Nzoto à produire na so ko vina habiter la Chine na ba développer bozo confirmer comme makamu Nzoto. C'est ça être une femme comme ça nga na femme légitime. Ah mais ezaki likamba contrat mais ya koyemba bezaki likamba. Tant que contrat koyemba qui na décence to qui non peut na décence. Bon ba ki na bon mi balé ba li concerné la concerne président a produit Nzembo ya Karim Mokonzi. Tozo banga kaka mama mikoto comme ko banga kolanda Saratola. Te ozo sala analyse. Bon, kolanda Karim Mokonzi, elle n'est pas folle. De 1 et de 2 à sa conscience de Maramba Oluba. Ozo mo te kazolo bazo réclamer bien sa femme légitime. Qui on dit femme légitime, c'est la femme au ba peseli biloko moi c'est o ba honora qui est. Bonsoir, ça n'est pas Herbe Zolanda Bisso, c'est votre humble serviteur Jerry Kobetox 207 de la presse. Merci beaucoup na fidélité Nabino, toujours na chaîne Oyo, Vision Plus Télévision et puis chaîne partenaire Feza TV RDC ya Yemoko Mamabela Dinganga. Merci beaucoup na Exaucé Mouvoudi Ouazana Sima Massini Hyper réalisation. Merci beaucoup na notre cordon trésor Walukonka. Merci beaucoup na Moussala Toko Sala na Vision Plus et puis na Feza. Voilà, Jerry Kobetox le loi lié vraiment na numéro ya sika. Kopé Sabino Bandeko Bokolanda Biso moi éclaircissement. Par rapport il y a 72 heures Oyo Karim Mokonza Pesi Kofi Olomide. Déjà pesa qui en lobby les deux sous 72 heures mikolo ko kende kaka. To ebité soki makambo ko suka ndenge nini. Alors tout ça la analyse tant que nenge tozana union sacrée de la presse, je suis avec Stella Swamana Essa Gayar, auto ko sala nae analyse lelo et surtout na zuye pour na nini makambo etali Karim Mokonza za mwana mwasi et puis Kofi Olomide des artistes bango bana basi ba ko lukela biso ba problème ka na internet pour na nini bana basi toujours bana basi eza problème nini vraiment yango na kopesa mbote na mama pasteur Titi la source oki maloba na pesi pa mabela dinganga yoka Jerry Kobetox c'est kala mingi te pilo tia loboko et puis Danine Zila na Diblin Salaga et bien. Je suis avec Stella Swamana Essa Gayar. Bonsoir. Bonsoir, Jerry Kobetox. Qui m'est Nangoula Nzambe qui m'est. Alors, t'as la caméra, vous avez Vision Plus Télévision, vous avez Feza TV RDC, Lilobani no koyebisa batu, mon gentil na liboso. Na pesi bino mbote babone nyonso ya ba chaîne oyo, na ninga bino makaska ndi bolinga biso na musato sala biso pe tolinga bino ka bon. Voilà, union sacrée, j'espère que tout ça toujours musata to zo ta ko katera ba mande fute, ya ko bongisa kata ba sugite, makamwe zo bimaka na internet. C'était là soit maintenant, bino bana basi. Et bandi boni Karim Mokonza pesa Kofi Olomide mitindo. Papa ya mukolo bongo. Ata kutu balongoli vidéo no na kati ya chaîne. Soit disant Angelou Central mtalongoli yango. Est-ce qu'il faut pesa papa ya mukolo bongo mitindo? Ce qui papa c'est respecté quitté. Ouais. Kofi Central l'aime sous panga lukaneka likambo. Alukila Kofi Olomide l'aime sous problème oboye. Angelou Central plutôt. Azo luka alukila Kofi Olomide problème oye muka ça ko se rendre compte na Angelou Central l'aime sous azuka mibe quoi exécuter au Kofi Olomide. Le chef a donné le mot. Exécuter. Le chef a subi conséquences. Conséquences, c'est quoi Karim Mokonza pèse 72 heures. Yo sali analyse nini ya koloba bon na komisa vidéo mo za scandale. Bon, kolanda Karim Mokonzi, elle n'est pas folle. De 1 et de 2 à sa conscience de Maramba Oluba. Ozo mo anteka zolo bazo réclamer bien sa femme légitime. Qui on dit femme légitime, c'est la femme au ba peseli biloko moi c'est o ba honora qui est. C'est ça être une femme légitime. Comme ça nga femme légitime héros vraiment. Ah mais ezaki likamba contrat mais ya koyemba bezaki likambo ya tango contrat koyemba ki na décence to ki na pe na décence ba ba ki na ba mi balé ba li concerné la concerne ba ba ki na 2 sens to ki na 2 sens
nous union sacrée tozana te pona ko condamner tozaka pona ba anti-valeur tant bon balé basali makamna mo basali ki bango 2 personnes troisième personne za ki mbetu na kusena dra vous comprenez na ba téléphone na bango basali ki ba vidéo wana neti la minute tona posa ba vidéo wana tout tona posa mboka e marché non ba vidéo na bina mitakala na bango wana vous comprenez président o a produit nzembo ya Karine Mokonzi tozo banga kaka mama mikoto comme ko banga kolanda saratola te ozo sala analyse a produit nzembo et non produit nzoto ya Karine Mokonzi de 1 tant ba sisi ko produire nzembo et comme na makamu ya nzoto a produire na nzoto ko vina habiter la Chine na bande ko bele bozo confirmer comme makamu nzoto est-ce que boza na vidéo wana Jerry Kobetox ko lobalanga lobite ki nazo confirmer nazo lobaka o bango mo bakolo makamu bazo loba pour Karine Mokonzi pas lobby alobi na nzembo mo lobaki ke en tout cas vie pena a santaki puis bon na koloka via santé que ndia ye monde alobi via basala sala mais o via sala l'équipe to so basala asala lokole ka batno so to basala là déjà toza mikolo to ebini nezo lingolo ba to ebike Karine Mokonzi azaka beziste ou bien Karine Mokonzi alingaka soki internet evandi ki ma appeli internet dans le baki ya koziki internet mais faye ba ki crédibilité ya mona mwasi basomba ngote quelque chose en moto lingaka ba buzz quelque chose en moto oyo olinga moi nzoto ya moi c'est ça corps moi eza elomo za ka sacré vous comprenez yango nzamba zwa ministère cacha bomba on a kati ya moi mais le Karine soka publier vous comprenez c'est elomo moko za ka sacré tant ba bi bazui loko moko donc comment dirais-je moi c'est tant ba pesio sans c'est cause à la moi si nzamba ebile pourquoi ce que na bible omona nzambe pas kelanga moi si ala lisa ki opongi pour comprendre tele oni nga d'autres za ba ministère caché na kati na biso alors ezate ke nzoto na biso bo moi c'est comme ça lokola makayabu lokola kwanga sambwa na ekala oui ko sambo za mabete sambwa neza vie na eko felo mide ya Jerry Kobetox nga na ko loba na sambwa nga mais avenir na mse za banane ba Moïse ba Gradi ba Rinedi zomona ba venir na biso lobi donc moi na nga vandi pena bro likanza mona Stella ba plibia obelo na tina mto mwana nga alongoli maman nga ba plibia do loko nga na mona te pas maman nga bato msuba mona ngo déjà tu vois et lo mo boye Karine Mokonzi vraiment pour nga étant que femme ame ko sale loko wana te mais na minute Karine Mokonzi asiliki pe très fâché nyoso tu wana nini balobi Karine abeti mama wiva 12 ba copier audio mo ba boa ki na internet mama wiva imo kuta boa ki na internet pour Karine ba ndeko solo là il paraît-il ba tonga ki mais Kofi to bureau ya ba Kofi ba moniki azaka na biso ndenge ni na komolo ba suma kamba boye nde ngwana ba longola ki chanson na ezala mama wiva ezala Karine Mokonzi ba jouer na imprudence mais ba salika liste likola liste mais ba bi Karine pas enregistrer ki o pe ya yena na boa ki ngote c'est ce que je dis non tant que batonga ramonto mutatonga mutu mon côté donc tant que no beta de loko wana bazaki déjà na ba briefing na mamba ndo salila vous comprendre Karine Mokonzi na ye mama wiva masolo musuya masolo ba beta on a téléphone te non seulement to lo ba ke ba enregistrer ki ba conversation surtout sur la réseau enregistrer dans la réseau et le qu'on a photo ye bango et puis Kofi il est n'importe qui te vous comprendre Karine Mokonzi a ko salir Kofi oui un musicien so ça qui a mutu moko simple c'est normal un musicien asa sambwa da tongo Karine Mokonzi sambwa tongo bon so libaza bon bali na mo sambwa basi basambwa tongo lobi bango mi bali basi basambwa tongo alors babi ba tenir Karine rigueur que ami pesi trop kota fali non mutu asali ma mutu azo tenir Karine Mokonzi rigueur peut-être à raisonner au mabeko landa be mission Karine Mokonzi à côté livre vraiment fait à kenende na partie ya vérité bon autant ba konza mboka ba la vérité des zion y pas que côté vérité c'est comme benezapi donc biso pe ba totozaki ko to s'attendaki que Karine Mokonzi ofinga na ketchup le quoi saratola ofinga mais na Karine Mokonzi c'est même ngamo zaki surprise yo mona Karine Mokonzi à côté na ketchup na ndeto yoka ba rancune na bango des alaka ngamo zaka surprise mais atali bo moni ki rancune tu peux payer à côté susuna ba musicien comme ko yemba
ozomona monika ke ti wapi na osala rankina ba musicien tika na mipe souvent le Karine rêve à vie na ye toki fali na concert à boire qui rêve à vie na ezali azala pembe na fali pour rêve à vie na ya arriva fali et ça le loté mutabonga kana sima mutu lem so Karine mokondi bisika yebani za 10 ça comme pembe na fali okoma na 50 ozomona te que ça avantage na eza mabete netinga beste la boloso na komo beta tolo bato bayebinga c'est grâce à Jericho Betox mutaiba na kana sima mutu mabene esko eza wapi tolinga ni akotela niki papa chikicha sa kata kalbike ba divorce mote kanga kuya pour mutu so ebe ki na fali bakabwana te fali alobi balingana na 2000 bakabwana 2003 mundele parmi bato bakata mabana na France iye fali azana kati tala niveau congolais bakati bani na France c'est là seulement na tout non question est-ce que makamo ningo zo talela ozape mupandisa est-ce que ndenge bato musuba komi ko tenir ko fi rigueur ke ko fi pa ko zana sima makambu ya fali est-ce que c'est vrai bon vrai ou faux ça n'engage que bango Kofi aza papa ya fali depuis longtemps. Nikiti alingani na fali azaki da mwana Kofi. C'est fort possible papa pa ko kota maramabana lem suna sanso biso tozo kanisela te. Kofi pas zaki mi placé au boma moto ya Niki na ketchup malgré Nana avait pas répondu. Mais Kofi aza papa wa ko boma moto qui a bengi pe Niki na sanso biso tozo raisonner l'été. Kofi pas aza capable ya kosa poto mona pe ba vidéo na belé ya mabena ya mala mwaza mutu ko na ko tenir regarder. Peut-être appel na ye zaki na ndinga mabe comme tel que zapi na ndinga mabe te wana yebika ka ye na nzambe na ye mais ya koloba ke Kofi aza na se ya makambo pour gagner quoi est-ce que Kofi na zana to linganiki ko lelo yo bata Kofi belé pe ba tomboki ba komi ko finga ba komi ko répondre yo zo sana analyse ko finga ndeza mabe bozela boyo ka fali aleki na TV na lobaki ke prochaine émission ko tanga ba kombo bozeli fali atangi kombo papa na Kofi Olomide par là bozana doit ko répondre tout le monde a bagolo so bolobi na Ferry ba répondre bango pe ba warrior so balobi na fali ba répondre bongo pona ninte Kofi batuni ba répondre mais c'est pas tachacho pona ninte mais c'est pas le moment attendez fali à l'écan émission atanga kombo ya Kofi que parmi bato ba opanzanga sango to parmi bato bazana sima makamna ngai vie mo pas opazawana c'est par là beaucoup kotango mais tout le monde a déjà mes ententes parce que Kofi Olomide alobi fali aboua qui a bloqué na tous les réseaux sociaux. C'est lui qui se sent piqué connaît l'affaire. C'est une adage bateau surtout balobaka, une adage bateau balobaka. C'est lui qui se sent piqué connaît l'affaire. Quand Kofi se reproche de quelque chose, il y a beaucoup d'aza côté senti. Avoir le bateau belé, oh il y a sollicité mais fallait qu'on a bango ba photo et ça la gagne. Et ça ni a commis innocent et commis problème. Et ça ni a te wana ça la ba rankila ba musicien. Innocent aza vraiment écart na fali. Innocent za le rôle à Koko ya Kofi. Fallait za mwana, innocent za mwana ya Kofi. Batenu nga regarder na zolobela. Par rapport à âge, fallait au bota innocent. Par rapport à carrière musicale, fallait au bota innocent. Mais fallait au bota Kofi te. Kofi solana Koko na ba tenir regarder pourquoi. Fallait pas na batu soyida papa na bomba solate mais fallait solana bango. Ranki na papa eza mwana te. Est-ce que nga so papa langa ninga zana asolana mutente te nga place so mutente te c'est que le boss papa langa mabe moko boye. Nde biso ba kongo to ba kalami biso ba tutu nga kuluba l'ami de mon ami c'est mon ami, l'ennemi de mon ami c'est mon ennemi. Non. So nga na problème na Jericho Betox tata bo sola katena X. Nga na ko solution X parce que nga na to na problème ti. Voilà. Vous comprenez. Ce qui bazo tenir Kofi ba rigueur mingi pour na azo sola innocent to fali pas sola. Wana eza ba futilité yango te tona ngo besoin tona besoin bo bete la bisone musique to yo kande to bina to longola ba stress. Vous comprenez tout le monde a ba stress. Voilà, merci beaucoup, nous sommes déjà na fait émission na biso to zo pena ta belete analyse tout ça qui mais lisu likola lisu to zo tala likamo nezo kende. C'était là seulement na la caméra avant pesa ba dédicace na yo likamo esuka na ndeni yo linge suka nini affaire car 72 heures ya Karim Mokondi contre Kofi Olomide. Après ça qui en lobby na pourquoi déjà 24 heures, l'obé ça 48 heures après l'obé ça déjà 72 heures. Karim Mokondi conseil non peut ça. Oyebi ke ba émission ming na sala so likamo na lobaka na para moi si. Et ça c'est important. Na hôtel, na vidéo. Mais ma vidéo na privé parce que quand na everyday. Na so ba non hôtel, na vidéo place ba kenda qui pour na vidéo ba linga ba boka scandale pour maman loba français. Moi c'est abatou, n'a rien à voir na ba bêtise au bango ba sala. Na ko pas télé comme hôtel ou na comme hôtel na ba hôtel l'île de miel et les caca. L'île de miel ani, l'île de miel et caca pas ba c'est moi c'est ba ba tu balana. Ce qui bon peut ba balana ça toyeba. Tout ça besoin vidéo. Biso vraiment to yaka pour notre tenir ba musicien regarde ça ka analyse tout ça la pose union sacrée.
Boy la biso vidéo kaka ya libala tona posa mitaka na binote parce que ya yo eza somo ko feza somo c'est que mote kopela tona ngo besoin tona besoin bo beta musique na yo pe mutolongo li vidéo ya Karine Mokonzi o chango na privé mosali Angelou Central conseil na kopesa yo te ndeko za la sali c'est Kofi ndako za la sali zo vidéo wana zongisango parce que producteur neza Kofi ko bolongo li yango base de quoi bolongo li yango pourquoi vidéo wana bolongo li yango pourquoi sali nini ce qui nani Karine Mokonzi à côté li fali ça n'engage que fali Karine Mokonzi parce que ça n'a rien à voir na vidéo eza carrière eza na musala wana eza vie privée ya mutu etali binote azongi sa vidéo ya Karine Mokonzi pour toza na besoin ya vidéo omi vidéo wana non na ka ndenge ezala mama ni mama na poto avandika bo vidéo koti mona na del pire avandika bo vidéo koti sko biloko ezaka na kati ba pantalon papa la ta ba Versace ba Yoji ba mission skoli bana Karine Mokonzi esali ni shoni fois mais papa nde sikoyo okoma na ba bokilo ozana ba semeki ozana ba bokilo ya yo albagi dot ya mwana yeko za la dot le plus cher. Ah ya azaka nelo baba si bazala na par donc azaka nelo baba si bazala na donc il y a spécial ezate or ezate argent ya cuir ya ezate donc c'est un peu ça Koffi Olomide oza papa moko bato ba respectaka to netinga na benga ko les consolateurs de cœur brisé ba mitema no se bukana ta ba yoka ba aspirine ba yoka ba choc et ça la moi bien ndé moko na mwana o fali pupa mais papa conseil no peut que mwana vraiment na ebisio zonk sa vidéo wana et ça nango le côté et l'on a privé et il y a te biso sur tout monde on peut et beta daso ba biso ba 20 000 vues qui ba 30 000 vues et loko ça Karine Mokonzi li bomande yango wana ba vie wana bobombeli yango ni bobimi sa vidéo na s'il vous plaît biloko na mina minene wana to nango besoin te s'il vous plaît allez ba mbote na aussi ba mbote nanga na yemo mukolo chaîne obela dinganga na yoka kande Jericho Betox alobara bela dinganga bata Jericho Betox ba mbote belevo la patronne na mama di mama ba bioza moi sinzambe donc bambote be na bino so bay bolanda ka chaîne oyo vision plus tolinga bino makasi to sela mnoka musala so na lobi mabe ngana na nga Jericho Betox tenga na ebi na ngandi na senga basenga pardon so finge kanga manango te vanda ka na commentaire donc na ebi ne baloba basenga ka pardon so na lobi mabe bo tenu nga rigueur to zaka ke to lembinde mitakala na internet ezo kanga so tumute sila te ti lelo to za banda ku ya ko futele ba chambre salon moi to ko ta ba chambre ba douche ba nini ezate ba piscine ezate pour mitakalisation leki makasi bo excusez biso penza bo limbisa so Karine Mokonzi pardon ko tu internet c'était pour ngape ba na ngaba no miki so ko zikse internet ngape na ko kufa na kati tala siko niveau ngana na kufa e bela mikumba bana na bango na baleki na sima na uchikira bango na. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup Exaucé Mouvoudi, hein, Bobisi Kombote Exaucé Mouvoudi, chasseur d'images et réalisateur. Merci beaucoup. En tout cas, analyse il y a ce qui peut vous condamnation, beaucoup condamné biso mais ça analyse de sali au point de vue à Union Sacrée de la Presse. Koffi Olomide, c'est un grand artiste, c'est un grand musicien, une légende au respect. Karine Mokonzi azali parmi les chroniqueuses vraiment basali musala makasi na RDC puis akoma chanteuse. Alors toboyi mutakalisation toboyi internet ezika pour ce que internet eziki biso tozika na kati mais Google a regretté. Alors to comme na sukabo continuer ko s'abonner na chaîne na bino Vision Plus télévision et puis chaîne partenaire Feza TV RDC oyo et kamami toujours na mama bela dinganga mwasi ya mwindu lokola ngolo sa microbe la patrona yebisa mama Pasteur Titi la source ata la pekotoyo. Merci beaucoup na Dani Nzila na Diblé, merci beaucoup na Francis Thio Mouloubacher, Yadricha Motomètre Beba Zibeba, na ebité mabela dinganga yebisa na nous de la Cruz, mon konza bazombo, ata la pekota Jericho Betox. Merci beaucoup na Chic Mampouya en assistance, merci beaucoup na Rachel Dona, la Dona. Quant à moi, je vous dis bye, tokutani lobby 72 réseaux aussi là. Donc, tu connais internet et kokende. Bye.